Mokonzi ya wenge alobi okipaka makambo ya batote kipeya yo choix. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ici est l'homme si signature, les vieux pères Nabino. Bino moro boyebi masolo neni ne masole kindaga biso dozalakawa. Donc bobanga moyo était Cécile nango. Était Cécile nango moyo bimi yaki yoyebika ba changement climatique ndenge ekomi. Non mais normalement tu bandi déjà hiver hiver bandi ko banda déjà mon pepe nango bandi ko ya déjà na tongo bizalaki malili ya ko sakana te. Vous comprenez? Bon, biso dobetaka masolo ya miziki tozalakawa bino moko boyebi ke ndenge ni masolo na biso ekendaka na bino. Donc bipo biso dokosaka te tolobaka toujours vérité. Vérité kotikala toujours eloko moko primordial na kata chaîne oyo. Comprendre? Ah, tozoloba toujours vérité. Mais omoni makambo ezoleka na kata ya réseaux sociaux na communauté na biso. Eza makambo mususu tokoki ko applaudir, mususu tokoki ko applaudir ngo te ba bêtise eleki tellement trop, mais quoi faire? Eza génération, génération TikTok, vous comprenez, génération YouTube, Facebook, donc yemabe na biso technologie et pesi makambo. Donc na ndenge moko soko tikali donc otikali quoi yango potikala na retard te faut zala toujours accro na kati ya réseaux sociaux. Bon réseaux sociaux na makambo ndenge na ndenge na bisio intelligence artificielle makambo sala ozana idée te mais na yebi na communauté na biso ba congolais ba yebi vraiment un système ngote mais intelligence artificielle nde masolo. Bon, wana tobetela bino masolo wana mukolo mususu. Bon lelo nalengaki na yebisa bino makambo ya miziki ndenge ezokende. Bomoni héritier watana be na kati ya Panamati. Epesi kitoko. Ezokende bien mais na odingana sala mo analyse mukie na makambo ya Jibe Mpiana na makambo Fali. Bon lelo YouTube na ba TikTok epesi lelo mutune sous privilège ya kolobaka di n'importe quoi. Vous comprenez? Problème pas ezango wana. Ah. Mais en réalité, Jibe Mpiana c'est un grand chanteur, c'est un grand musicien. Vous comprenez? Pour Jibe Mpiana ndé mutasali ba wenge wana. Okende na ena ba Abidjan, mongongo esali ne dezika na moni génération oyo ndenge bazo sekaye na mona vi mais non. Mais papa chéri. Bon papa chéri peso totali bien. Mongongo na ebani ko beba lelo te et baby moi ça fait un peu longtemps. Mais il n'y a pas besoin de entretenir mon toujours il y a problème. Il fallait soigner mon pour mon makam. Et vous menez moi tant mon nene à Kene Mamboka 2604. Yes. Ok. Yeah, bon, na bana ko pour na Jibe Mpiana. Moni ba Jibe Mpiana ba sali ba carrière. Jibe Mpiana vraiment ceux qui wenge wana tellement c'est pour na Jibe Mpiana. Donc bana ya lelo ya ba 20 bazo comprendre Jibe Mpiana te bazako critiquer na réseaux sociaux mongongo ebelaka mongongo ezalaka pe. Donc moi j'ai compris Jibe Mpiana. Donc Jibe Mpiana aza parmi ba chanteurs ngana wenge na sepela manda chante Jibe Mpiana donc des fois tout pour Jibe Mpiana ndemo tasali wenge wana ezala. Donc comme na ye na ba mboka na ba Bidja mongongo ezala ndenge wana c'est tout à fait normal. Bon mongongo pe ya muziki esenga il faut ermo attention soka attention pesate le yebi ke sala moi bilinga pour Kinshasa déjà régime alimentaire mubulu ba docteur ya malonga docteur ni tozana ngoya ya malonga za kuna encore occupé pour le docteur malonga mais docteur ni ba docteur ni spécialiste ni baza ba kipara na mongongo tozana bango te domona ka toujours que soki mutabeli ou bien mongongo ba yaka toujours poto. On va donc entre temps Jibe Mpiana a passé par un moment moko peu difficile na vie na ye durant pendant tout ce temps oyo nyonso au monde ki ndenge nini moi sinaye Amida pa ya Kenda Amida za bien et c'est babilo ko ne jouera pe na psychologie na yete et toyo mona isu makambo ya mwana ntuka wa bino mo bo ndenge ni to chaki pression Jibe Mpiana ko kate
Tu comprends? Makambo ebandi déjà. Toza libanda donc biso toza déjà presque 13h ba heure ya chez biso. Tozo circuler ka na mboka na biso yango abanza na yebisaka bino te kenga nazalaka déjà boyebi déjà que le vieux père afandaka wa tala mboka na biso yango to vivaka ba to pemaka wa tozalaka wa tosala makambo nyonso awa bon mingi ya koloba ezali to wana masolo ebele ya koloba makambo ezoleka na réseaux sociaux mo ezosala mawa Nathalie vie na nga jibe mpia na papa chéri ebi ke sangwa na wenge ndenge balobaki mokonzi ya wenge alobi makambo mokonzi ya wenge alobi tokipaka makambo ya bato te kipe ya yo swa wana jibe mpia na mais ça fait pitié lelo bato bazo ko critiquer jibe mpia na tutaika na ba réseaux sociaux ndenge bato baza ko sekaye en plus génération lelo bana lelo ba yebi jibe te bana lelo mone ba petit lelo bazana ba 20 ans donc bana ba 2000 ba 2001 ba 2002 bango doit osala ba makambo bango doit osala ba concert bazotondisa na ba Paris wana ba yebi vraiment histoire ya wengete donc papa chéri azo nginda azo yemba bana lelo baza so ba le vieux père ka ba teti tozo zala wana mais bana vraiment bato ba osala ke makambo ezala eza ba petit ya ba 20 ans ya mike wana balingi bango vraiment bayebi papa chéri kaka na ba disque comme bayoki pe vraiment banzemba wenge mingi te en plus génération lelo eza trop urbaine alors bajibe mpiana baza vraiment na comment dirais-je bato bayebi bango mwa mingi te et sali que na réseaux sociaux bato bazo sekaye or c'est tout à fait normal kozala musicien voix air moko ezalaka pe cassé voix air moko ebelaka voix air moko ezalaka so oza ko entretenir yango bien te eki kobotelo ba nuit puis c'est voix baentretenaka yango donc ezaka neti nzoto ozo ko entretenir yango neti voix eza lokola oza na botine na yo fo oyeba ndenge nini na kochanger yango bacrampo so ozo changer yango te crampo esilaka ndenge mpe voix ya moto ezalaka c'est pourquoi mon repos pèse à la très important est-ce que j'y vais piano depuis bakabwana ba ongena depuis ba musique ezalaka te ndenge toyoka ke j'y vais piano mané ko beta ki pamba ba concert est-ce que ça yango wana te ba kassi wana mais tant total j'y vais piano kassi j'y vais piano umeli et umeli kassi j'y vais piano azalaki déjà na tomona ki ngo na tanga francophonie ezalaki déjà zoko persister et puis akena Abidjan azako foxer zako persister mais question zo mituna est-ce que pourquoi zo linga ko reporter question bossa ngona so eza kasir moko di à repos il faut jouer à repos et pourquoi zo reporter est-ce que ça ezali contenu que j'ai même piana pour balobi j'ai même piana melaka masanga trop liqueur est-ce que masanga et baby sanga pe fois liqueur et baby sanga pe fois ma question est autour na bon tu reçois la réponse nango te pour deux vraiment na kata di domaine te ya médecine pour mutu moko opesa yo réponse exacte azate pour makambu ya ba corde vocale mundele ka mutatreta biso moto monaki même Céline Diona abelaki makambu ya mongongo ti lelo comprendre bazui lobi ne joie repos mingi je pense qu'azo moi repos mingi peut-être que vous allez appeler ya kaya j'ai même piana tam sur repos ou bien ils appellent côté musu tam sur négligence na ye pe côté santé na ye moko obi que santé ya mutu moralement ce que vous appelez bien te là d'abord bien te obi que j'ai même piana connaître le problème belé tant on est mon amida boyebi ka mida tango boyebi ke mutu nyonso so aboyani na mutu o souhaiter que mutu ana pa yake azala bien te bombandango wana siko jibe bien na mida amida pa yake ndakuna na bisengo est-ce que loko wana traumatiser ka ete entre temps ou te koleka suma kamuna na mwana ntsuka donc bataquer trop babiloko wana se zonga na moral na ye est-ce que yango tom dezo sala yeke ezala détruit donc biso. You talking to me? No.
This is just I just recording myself. I know, that's like to say hi. Yeah, okay, come here. Oh. You wanna say hi? Come in, come say hi, my man. What's your name, man? My name's Khaled. Where are you from? From Congo. Congo? Yeah. I'm from Iraq. Ah, nice to meet you, Nice man. to meet you, man. Thank you. What you doing here? I'm waiting for my friend. Ah, I was okay. just buying a cigarette. Oh, that's cool. Yeah, thank you. Me, I'm doing my job. So, like, you write, what publication you with? Oh, man, I'll give you my... Let me finish here, right? Let me finish here. Yeah, JB Piana. JB Piana, donc, total ye moi mouké. Na ba anglais wana quoi. Na ba anglais wana omona ke les mecs azana moi ba problème moi belé. So botali na anglais wana bo jouer vraiment bo na rigueur na été. Mais so boké na ona ndenge kinda magamba Congo. Wana bo na rigueur. C'est pourquoi mon tolobaga tant moni ba fali. Tu vois, c'est pourquoi on a toujours, je te félicite à Bafali, hein, pour les facilités. Musiciens, tout, hasard, na bakassi, voix à la répé, qui est l'icolo. Mais tant que toujours, Natal a Fali, dans le bagano, waouh, les mecs, quand même, azan, respect mingi na musala nae. Respect mingi, pour d'après, mon nenga lobaka, ala la carretard, ala mukaka vent. C'est-à-dire, sur y a la carretard, biso de la mukaka, nini, y a la mukaka vent, biso. Mais tout le monde est que azozana bakasirité azwaka repo bien aliaka bien ba stress moins mais tala ye mutazali les plus tirés na kati ya réseaux sociaux ozomona mais tout ça n'est ko lobani bino moko bobi pesa réponse siko na bandako ezate toujours kitsa mutu c'est pourquoi omona ke soko lingi musana na yo oko entretenir yango babilo mususu soko arriver ba vient na biso ba jibe eza peut-être tant soka ba négligence amitala non manam abongisa ba coin oyo moni ke eza izo sala moi moi mabe quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bon. C'est pourquoi, tout ça, c'est toujours, merci, félicitations à Fali. Bon, et Babylon, il y a un mingi pour la bateau, matara likolo, il y a un mingi. Bon, musicien, toi, gros, années, na kassiri, mais, donc, félicitations à Fali, disons. Félicitations à Fali pour, en tout cas, Nathan, on soit gardé, voix naé, on m'a azalaka toujours na gym. Mais bon, tout ce qui wana pour na Fali na jibe, to kota moké pour na héritier Watanabe. Héritier Watanabe, le Goga, la Pulga. En tout cas, na coupé ça, merci. D'abord, na héritier, na effort à Sali. Puis ces efforts, les efforts, héritier pas l'ingaki ba kundaye ba zipaye. Mais, na bokasi nzambe tche maboko aye na poto. Mais komi na poto, biso to mona musika, miso na biso mona makambo ebele. Héritier, il faut ça la très très attention na carrière na yede. Sinon, biso doza ba nzambe te mais akeba. Et koloba héritier oyo bapesi eza bina filet. Donc bise koti etikali sikoyo yo il faut yeba ndenge nini ya ko garder bi. Soko yebi ko garder bi te ba équipe adverse ko égaliser pe ba menacer pour ko tala ndenge façon makamezo ke na réseaux sociaux ba goloa baza déjà na matikita ya ko banga yo ozwa place na bango. Alors yo ndenge bana poto ba yambi yo nenge bana poto ba yeko yamba yo uyo siko fosa la stratégie nini ya kosala pour oyeba ko vimbisa lisusu bana poto ba koma lisusu ebele ko vimbisa bango ezaka na ba ngombi wana bazo sala na ba château rejeté ko vimbisa bango ezaka na ba ngombi o bazo chama na ba réseaux sociaux te. Il faut vraiment bazala ba vrai, c'est-à-dire il faut mi kota na kati ya système na bango o mitu na ba weshi ba ningaka nini ba weshi na osala nini puna maintenir bango ba weshi na kini na bango ndenge eza ndenge ozomemela bango na bapacho pande te pardon na bapacho RFI te natanga ta pacho panda pamba na bapacho RFI te faut kinde na bango na idolo
foluka vraiment zolozina ya kitoko ofanisi zolozina yo moko vraiment koti donc au véricité donc na ba vergon quoi ti obimisela bango vraiment benito moko ya kitoko sinon te ekozalaka mampala comme mpona okima mampala yo moko foluka vraiment donc donc nayebi te nene na koexplike na donc nayebi ke bozo comprendre mpona minute oyo donc yo mutu ozali vraiment donc na top koleka Kabasele mpona tokenda ndenge wana Kabasele azali mais yo pe ozali sikoyo mpona sikoyo o maintenir oleka Kabasele ezosenga que yo il faut travailler vraiment na makambo tu ba point nyonso ochana marche longola ba célébrité nyonso oyo yuko zala pembeni okomisa ngo vraiment idolo na ndenge ya bien posoki idolo efandi te aïtie bakobotolo Kabasele koyela yo na ndenge ya mystique vous comprenez pour ingere pour aigle aza déjà likolo azotala bino na se alors yo mpona o maintenir eloko wana il faut yeba ndenge nini ya kosolola ndenge nini ya kosala eloko nini okosala mpo makambo ekende bon awa nalobi mwa moke na slang na video mosusu ekoya na kolobelo na ndenge ya kitoko tokos